toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele tu veux toujours un enfant. On dirait qu'il y a Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, besoin d'un canal Kin télévision, un magazine Ngo, canal presse. Et à Mokonalelo, mercredi 11 mars 2020. Merci encore une fois pour la fidélité de la numéro Oyo Ezali, réalisé par Koupar, Rodi, Freddy, MC, Serge Makoso, Joël Pembele na régie. Et final, voilà, équipe Obazo proposé le numéro et à Mokonalelo. Breaking news, Sengeli Koyeba a été Docteur Denis Mukwege Azwaki, diplôme naïe, il y a honoris causa la faculté de médecine na université protestante au Congo, et Salimaki d'ailleurs, à l'occasion, il y a cinquantenaire, il y a SCC, Église de Christ au Congo, cérémonie, et Zalaki est patronné par les grands chanceliers à UPC, révérend docteur Bokondo Abolikabe, Oazali, président et représentant légal, il y a SCC, mais aussi ministre, il y a enseignement supérieur universitaire, Azalaki wana sur place, et longo na ba personnalité, Moussousou Denis Mukwege, Azwaki diplôme wana, paix à s'adresser à un peuple congolais, mais aussi plus na jeunesse, au Bazaki Belé, na katia cathédrale du centenaire protestant pour encourager Bango, plus na Moussala, paix na conscience, pour combattre la destin, il y a Mboka, na Biso Boebi, Denis Mukwege, Azali, prix Nobel de la paix, ça fait pratiquement une année, mais aussi Aza pasteur, pentecôtiste, protestant, Yango wana, Ndakunaye, parce que moi na ndaku ba protestant ba pensa ki pe ko honorer na sens wana. Information est circulée pratiquement lobby Kinshasa Mobimba coronavirus na Kinshasa oui et ça fake news té ça spéculation té et ça ya solo de komoko congolais a outi na libanda ya mboka yaki depuis le 8 mars dimanche et bongo c'est le ministre de la santé na koboko minaye a présenté qui ba signe té ba symptôme té ya maladie wana mais ba eko détecter yango lobby mardi de ba eko mona tamake ko esalisa examen ndenge tolobaka bamoni kosu bamoni rhume bamoni grippe pratiquement fièvre nde ekosala que alerter service spécialisé que coronavirus ici côté biso ça vrai toujours un message ebele eza na commune nini eza place nini bon ça sert à rien il y a koloba commune parce que ministre d'ailleurs a lobby yango population a paniqué a bangaté je crois que baza ko ça l'effort il y a ko maîtriser situation wana et puis il y a ko landela batunyo so bazaki en contact na ndeko oyo ayaki oyo kawana ba détecter maladie pour na remonter et puis ko tchabatonyo sur quarantaine ko yeba koma ba ko sala pour na ko maîtriser et likambo wana ya coronavirus et ça la rage d'ailleurs et commis nombre total 116 146 personnes au bazar infectées na Mukili Mobimba. Donc voilà, situation autour Koloba et Angola dans coronavirus, c'est sur le Camboya Libandate et Zapenabiso Awa, la République démocratique du Congo, mais là comme à Zali et Zaba service na bisopé na frontière ba meka ko sunga biso na biloko wana soki ba ba ko taka boye puis to détecter na niveau ya kati c'est très dangereux pour na mboka na biso affaire il y a enseignement primaire secondaire je crois que député Tony Mwaba a dénoncé qui ba fictif na kati ya EPST moi désordre des akuna makasi et pas ministre Willy Bakonga aza d'ailleurs na point de presse lelo et vous salez na lelo na 10h donc vérité mususu sur ces copés vérité sur EPST et koye bana mokolo na lelo ancien combattant ministre délégué la défense nationale puis ancien combattant Sylvain Mutombo
à Bengisi, le 3 vieillards, pratiquement vétérans au Batikala, il y a anciens combattants, à Bengisi, on a bureau pour un dossier à prime, le dossier et ça l'a dit pour moi polémique, Pakabalobi, Bazomona supprime na bangote, et bon gros ministre paie sa explication pour na kolobake, baza plus concentré na kobungisa ba conditions de vie, il y a anciens combattants, et d'ailleurs Moussala Makasi et Zosale Manasik na bango, kuna na Kasavubu, alors à Bengisi, le 3 survivants au Batikali, anciens combattants, on a la deuxième guerre mondiale, Ayamba Bango Lelo, Koba Solola, surtout na dossier Etali Prime na Bango. Dossier, il y a pont, rail, Kinshasa, Brazzaville, Tobo, Sanango, parce que ils ont renvoyé en 2023, donc priorité, c'est si nos ports Moko, na banana, en eau profonde, donc d'abord Nisomoko, et puis Torotala Makambuya pont, entre Kinshasa et Brazzaville, Nassima. Voilà les quelques infos, au Sénégal, na Tongo, Yangouana, Toza, n'a invité Nabiso, Tatiana, au Sangraza Nabiso, Elongo, journaliste na Reako News Mbote. Mbote na yo ndeko Jacques Dikou, mbote pe na baimbo kabanso, pa ebazolanda biso en direct ya Canal Kin Télévision. Voilà, na liboso na ye, toza na Maman Yvette Tumba, ou ezali, mokonzi ya Ligue des Femmes, ya Fonus, mbote na yo. Mbote ndeko Jacques. Le problème, il y a Fonus, parce que Fonus, c'est Zawapi, avec Olinga Koi. D'abord, vous savez, la FC, c'est ton cash. Eh, ndeko Jacques. Il y a solo bandit dans la question de Souka. En fait, Fonis c'est à soutenir le président de la République, Wazali Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tous à soutenir. Donc tous en cash. En même temps, c'est Nisapé, Joseph Olenankoy, Azakuna, Azo continue. Oui, Azo continue. Oui, qu'il faut tout ce qui ça, élection municipale, locale et tout dans le salamité. Si écoute ça là, après c'est malonde, ma campagne vous y va aussi là. Joseph Olenanko a joué vrai cop, donc les camarades aussi la télé c'est ça éternellement rap. Non, ceux qui balobli cop, moi je pense qu'ils ont ma baisse à copter parce qu'ils ont bon. La carte à Bakor, la banque à Saint-Sylvestre, ils ont qui bon. Il faut accommoder à l'élection. Tino na souka, c'est malonde débat mais non l'élection est silité. Parce que local les autres de la bisso, il faut bourgmestre. Tous les cas là élection, on a l'équité. Dans les alliés, local les alliés. Donc, ils ont bénéfice à combattre, on a souka, il y a Moussa là, après laisse-moi baroloba. Nous sommes dans le comme il a soukaté, on y continue à on zélaté. Ok. Tatiana, aux journalistes, d'ailleurs, tu as bien la journaliste, comme il biso n'a noté. Mais alors, comment on se sentir en tant que femme, na poana et femme de médias, journaliste? Na se sentaka premièrement à l'aise. Mais seulement, sauf que biso basi surtout, dans le Belamingi, biso basi, il y a Internet, parce qu'on a zali il y a médias en ligne, voilà. Basi, tout ça, ça là vraiment avec beaucoup d'objectivité. Mais seulement, à ta s'occuper de yeux information, to traiter information, la biso mingi na patience. Parce que au monique biso surtout na médias en ligne to zalaka na pasi mingi tavo to zoaka ba insulte et pas bande kona biso oyo balandaka biso au monique atanga zu information nanga naza sur na information nanga o nazo pesa atako ba fingi to banga kate moi ba makambo ya mikie o ezali nde esalaka biso pasi ezali que na terrain de Jacques Dikou to zoaka penza soutien te au quoi invité politicien pour solola na ye to pe yamba ye comme invité azolukana no ayeba sujet nini oyo olingi o traité na ye pona nazonga mwasi mama moke na ebite kibambi chitwa na année 1997 ce qui na bosanité tout 96 azalaki na besoin azwa information moko songolo pakala et pas ya tata Honoré Ngwanda kasi abengaki pour que ba préparer émission ye alingaki ba préparer émission te a pesaki kibambi chitwa réponse te toko préparer yango te na ya lelo na ba politicien na biso soki totala na ba niveau wana na koloba pe na kotanga honorable Mike Mukebai parce que ye na ngonga nyonso ko benga ye azalaka penza na tina te voilà que beau préparer émission auto azalaka disponible malheureusement donc na se sentaka à l'aise na baninga ba susupe ba se sentaka à l'aise mais seulement
leur moko boye tokomaka soki bokomi nde na place oyo esengeli te tozwa information okomonaka bazomwa lokola neti ndeko Jacques Diku bino bayo bokoleka na télévision ya Kinshasa boleki biso or biso na internet to pe na ba chaîne YouTube tozali ko informer bokomi nde belé Tatiana TV Makoso TV comme tellement trop et voilà bato bazaka musoko kolemba mais maman Yvette regarde nini bozaka nango na ba femme des médias parce que très souvent bayaka nde vers bino potendre bino micro tant yoza mama ozotala ba leki na yo bana na yo ya basi o baza ba journaliste image nini ozaka nango epa na bango. Quel genre de femme? En fait, Moussala Bassalara comme Tatiana Outkolobango, ils allaient répéter, hein, qu'on quitte sur le terrain, qu'on soit bien information, ils allaient répéter, papa. En tout cas, on encourage Rabango et la félicite Rabango. Parce que là, la mona Rabam Soussou, la Bossani Kombo Nae, Vanessa, si je ne me trompe pas, en tout cas, il y a qui l'a fait même l'église, sur la monnaie. Maman, il fait une émission. Est-ce que vous y êtes? Raïssa. Est-ce que vous y êtes? Nazala Boy. Donc, biso moko pende il faut tozara disponible tozara disponible té eza malamu té parce que tozo lingande bandeko na biso bakende liboso mais soki a invité nganga na yete omoni te ke nazo bibisele pe musala na ye or ke ngana encourageaka bango basala musala na bango na ndenge sengeli na ndenge elongo bani donc eza ba mususu lelo bakoma komona neti journaliste ya mwasi aza badeningara mwa mingi musala na bango bamono bazana ezaka po basala kindumba itoke eza bongo te mutu na mutu fasala musala na ye. Mais est-ce que Boye Bakapé est un que Tratarabino a une certaine opinion de femmes légères, filles moko légères, elle m'a bakabo ça n'a diplôme nabino, classe botangi, mais en tout cas on a comme si Boye dans la TV na calcul mususu. Toyebi yango neti ngai pe na yebi yango kasi ezali penza ba journaliste nyonso te o toyaka na télévision po toya kolakisa kitoko na biso biso nyonso te ba misusu omoni lelo ata bandeko na biso ba comédien pe bakomi na ba chaîne na bango ya ba télévision bakomi pe ba présentatrice ya ba émission bakoyambaka bango na bango omoni or que ngai nazali professionnel ya média lelo autant mosusu nazana besoin na yamba comédien to pe comédien moko songolo paka po nazoye bayebi que bazana chaîne na bango moko boye o bazana ngo or est-ce que zali biso basi ya média toza basi o baza ba marié te toza na basi o bakokumba ba mabota na bango balobi état civil na bino yeba na raté clair ezali partout ezaka biso moko te soli pe totali pe boni ba politicien mingi pe toyebi pe état civil na bango te ezaka kana média te. Maman Yvette. Oui, merci beaucoup. Papa Jacques, na okoloba eloko mutu ya ezeke na misala nyonso critique ezanga raté. Mais est-ce que constat wana o bato mususu bazo sala eza solo to ya lokuta? Bon, en fait, nga na okoloba ya solo to ya lokuta te parce que nga naza na domaine na bango te. Mais na koloba ete mosi nyonso babengaki kandumba. Mais na ba misala nyonso mutu asalaka comme maman Tatiana Outkoloba tout à l'heure ba marié bazali ba célibataire pe bazali mais ils ont ba marié mususu ba la kisakate ke baza ba marié donc baza ko plus pire que célibataire pour la ba comportement na bango donc quand tu es une femme mariée il faut pe comportement na yo ezala malamu pour ba tumusu pe balanda yango balobi muyaka moko mutu afingisa ba yakanyonso donc pour la mutu moko a BBC batu nyonso pour ma belle mutumoko et là tu veux battre mususu. Alors Tatiana, comment est-ce que contenu il y a médias même en ligne même au biso to sala en clair comment est-ce que ils ont façonné pratiquement regard opinion comportement il y a ba maman au fait ndengeni le bosalaka pour que vous ciblez ba maman la défense il y a ba droit na bango pour rester fidèle na thème il y a mbula oyo est-ce que réellement médias mo contribuer na façonner ma maman pour que la défendre la droit là-bas. Si tu contribues à Kamakasi Ndeko Jacques Diku, d'ailleurs Yomoko Zawa na Uyebi, tu contribues à seulement Passi Oyo Ezali et Panabiso, Netina thème Oyo, il y a année Oyo. Personnellement, la date il y a le 8 mars, ngana mona ki eloko nini otokoki ko sala te. Et c'est que la kinde na maman nyonso avanda epai na ye ko manyula. Kolimbola mai oyo malekanaki kotala lelo yo mwasi akosala nini
nini rôle ya mwasi na République démocratique du Congo et c'est na biso to sala nini que to vanda boye biso média to tamboli première dame azaki na mbujima biso pe toke na mbujima toke ko filmer to lekisi yango na ba média sika tango to lekisi yango to teini na bandeko balandi biso et surtout na diaspora biso mingi bayo to lekana kana média en ligne to teini to lekani kaka to lakisi ndenge to lati maputa maintenant chaque jour na ba programme na bino ba émission bo salaka ba interview bo salaka est-ce que vous privilégiez KP éducation ba maman sensibilisation ba maman pour que botombola ba maman to privilégier ka yango makasi seulement des basi penza baza mingité na domaine yango ni samo maman Yvette na epi maman Chantal Moboni ba maman penza mingi ti maman moko okoki ko benga ndeti bozali na sujet moko boyebo traiter parce que bozana besoin te bo leisa ba diaspora bilei moko boy par rapport ya mwasi eza pasi eza pe facilité pour zoyer azotala yo kaka boy et puis yo moko déjà soki o telemi kaka boy surtout obandi ko loba ka yo moko boy na télévision oza na invité te na expérience ata moko te olobi te olembi ale na sima na yango posi mafinga na yo siko place ya pasi. Mais maman Yvette, est-ce que vous serez retrouvé quand on a un programme na bango, na émission na bango, au basala qui a fait émission na biso, ba média, est-ce que ba maman, parce que ba maman, vous avez des novelas, vous avez des séries, vous avez il y a 11 mois et puis comme la mine, vous avez compliqué parce que plus distraction, vous avez théâtre, ba novelas, mais rare au moins la maman a choisi programme beaucoup de débat politique, à zota la yango avec appétit tina souka. Non, Papa Jacques, oui, le code en l'année à Zaboui. Je suis une femme politique. Ceux qui ont politique et qui ont la novelas, net na ebo éviter la plateau, la rolobani. Et puis, pour te dire, pour ton information, que moi je te suis chaque fois, même hier. Merci. Moi je t'ai suivi. Merci. Je suis ici des gens sur le plateau et puis j'ai vraiment aimé. Sauf qu'il faut, balassement en cadraka, moi, non, à Nini. Makambo ozo beza kitoko mingi mazoki na mbango mingi ba spectateur bazo kanga eloko te tellement mona mapinga voilà tellement mona mapinga il faut alobaka na ndenge ya lumenya pour que batu bako bakolanda e bazwa message oyaye pour te dire que la landaka yo merci la landaka yo makasi. Donc quand tu es une femme politique on t'appelle politique yo vendre les médias netinga na ya parce que quand tu lokana ki ba question retournanga to lokana ki te mais je suis à mesure de répondre parce que na yebike je suis politique. Donc quand tu es une femme politique eh bien, ils rendent la carte novelas tongo tipo quoi. En fait, je ne sais pas. Ceux qui politiques, ils ont ça déjà à novelas, ou bien il y a ni moi je pense que au Tikotuna maman Tatiana tout à l'heure là que moi si vous savez ceux qui tiennent la carte il y a sujet na biso, il y a thème na biso oyo ba uti ko ba bien qu'ils aient balé mais ngala obeta 7 mingi na oyo ezali congolaises et congolais. Levons-nous pour défendre les droits de la femme. Bon, moi si, quand on dit l'égalité, c'est quoi? C'est sur le plan du travail. Et ça, Namisala. On y a Kalizala qui non, moi ça a la droite. Non, moi ça a la droite parce qu'il y a tant de laisse le courage. Donc, Biston Ballet, tout ça, ego, Mouto avec qui Mouninga Azate. Donc, quand toi tu réfléchis, moi aussi je réfléchis. Donc, ils ont licencié, moi aussi je suis licencié. Donc, je ne trouve pas. Moi, si à cause on a un mot à dire devant mon balité, moi je pense que les hommes, vous êtes tellement des égoïstes, on vous donne la promotion à moi citer. Ça, je vous dis vrai. Tilo là, à Zana Bissopé Longo, le toujours imposé, il est toujours casquette, il y a journaliste RTNC, à Zana Bissopé Longo. Philo, en tant que femme de médias, au Ghana. Je suis très à l'aise. Merci Mingi d'ailleurs, je salue. Mes amis femmes, c'est pour la toute première fois que tu as un plateau à femmes et puis un cadre à Canal Presse. Et félicitations à toi, ce sont des innovations. Merci. Ben, en tant que journaliste, je me sens à l'aise comme tout métier. Métier, nous sommes à la passion et à moto. Bamsous Bayango, par accident, il y a un très à l'aise. Bamsous Bayango, pour nous la défi Moroboye. Et Bisotoyango parce que c'est vraiment notre passion. D'ailleurs, je t'apprendrai que moi je fais les sciences infirmières. Ça, c'était pas ma passion. Je suis allé même jusqu'à terminer Naïstem. Mais tellement que la passion d'un journaliste est Zaki Katinanga, Nazongi,
na sali yango pe na bandeli na bangité na bandeli petit na première année. Tu es bandé au longo système ozoya na journalisme ba yebisa que basi ya média bazana na réputation mabe o kamote na nzela. Non mais eza biloko na bandeki ngai d'abord na zaki mwana muke ba parents nanga bandeko nanga ba cousin surtout l'air na sali journalisme balobi enfin ozo eloko ba pour na bandeko linga yango. Ngala za ko sepela na mona télévision je disais à tous mes parents pas préjugé. Oui, naye yango nazoloba ke na bande koyoka ngo kaka depuis bomwana ke ba journaliste bazalaka o bazoloba ebele na ko répéter on te parce que ça ya lokuta mais ngana lobi que métier nyonso ezalaka na avantage na désavantage nango na peso exemple ya ba na on type na ba science infirmière non j'ai fait la garde avec les médecins mais les femmes infirmières les lona mibay na bango moi c'est qu'elle a la garde 2 jours et puis tout ça kabula et moi mbetu pe na ba médecin Orolobani, bon ba secrétaire, o bazali que azo tenir kolia ya mobile ya moto, ko banda tongo tipo ko bazaka naie. Orolobani. Donc c'est pour te dire que ce sont des préjugés. Journaliste, azana malchance peut-être parce que boye billet à l'écran na TV et que actualité naie, il fait ça la ka buzz, il faut battre so baye baké filo abeli, filo abimina mobile boye parce que na bima na TV. Mais bah on va ça là en haut, on va monter dans la TVT, bah l'équipe nous bah journaliste et ma casse. Alors Patricia, Mathilde de Plazana Bisso et le gros beauté. Est-ce qu'au tika la journaliste intègre, journaliste moi aussi, hein, au tika li intègre, n'est fila ou le awa pur sans problème, nous en allons comme mon côté, est-ce que c'est possible? Aux à la moins sur ça, la journalisme, bah contact, n'engé tatiana, n'engé boutamboula, on a ma pantalon, kota bob mabo. Est-ce que vous commenté la ligne reportage, la ligne interview, on a dit le binatom? Merci beaucoup Jacques Dick. On a fait Simboté na base news tout d'abord sur le plateau. Merci. Ngai na ko le baki na cause na problème té. Na cause na problème té parce que d'abord musala yo mkofo lingango na ya liboso. Et puis pour longola ko banga. Tango lingi eloko, olongoli pe ko banga. Mais ce que olingi eloko ozana ko banga moni ko osala malamu té. Nga na moni problème moko té que moi si à quel reportage bien ça n'a pas contact à quoi là na reportage na e ayo ko oh là na reportage oh là les pas monté oh là na musala aussi si musala lobi na ton zongi c'est comme les hommes non parce que pour la ligne est pas basé comme à likambo ce qui est pas mi ba les problème té ba biso ko kenda to zonga ba bino so boki bakangi biso kuna ba mo zo na rédaction zo ngate non même pas non et ça quand ndenge mbala sala quand ndenge kapé moi ça sala parce que likambo ngo tozo lité po elongo na mito abatu batu ti lelo bazana ngo kana kata mito ke moi si aza hein bozo yenet na comme être faible infériorité moko boy alors que non moi si aza ndenge mbala zo travailler ndenge pe moi ça zo sala. Parce que les gens ont des bazolanda biso sikoyo bazana posa balongwa secondaire humanité bakende na université basala journalisme tata na bango aboyi na mutema moko mama aboyi alors tatana ozo rassurer papa wana na mama wana nini ozo ko convaincre ye pratique mwana ke lutanga journalisme. Ndeko Jacques na ngina bakisa ndalika moko tuna kisoki ndeko concerne ngai akoy ko zanga problème biso déjà ba journaliste to zanga ba problème té poato boyango papa na mama bavandi na ndako papa lobi ah na sepelaka na moi si mingi mama aseliki ayina yo botika la okuta na té kaka na télévision de papa lobaki aluli yo donc mama ayina yo akei pa comme ça elope campagne ya mabi. Ah bon? Mais beaucoup t'en a té, vous salez et l'autre côté, au yebi même pas. Mais yo siko yo ye a yebi yo pour atteindre la télévision. Ok, donc problème la binangwana. Problème la rassurer papa wana que musala moko oyo eleki musala ona kitoko ezati. Atika mwana vraiment akoma journaliste ndeko Jacques ongaso na vandi le loboy nazala invité na Canal Presse la zo sa papa wana siko atalaka ke mwana na mutu avandi awa bayambi sikoyo bazotala epeto mususu epai ya bato minene ya mboka e osala ndenge nini papa tika mwana sala musala oyo donc nazala mingi ya koyebisa ote ya mukeka kana koyebisa yo que musala oyo eleki musala na biso na kitoko ezate to leki misala nyonso. Alors je crois que maman il veut t'alobaki déjà la question là. Alors na ba programme na bino il est presque constaté na cité que
consomaka ba programme eza plus na distraction makasi. Oui. Musique, théâtre, hein, pendant que maman boké kala ba novela ça rota la de manière enchaînée tina pourquoi film nigérien tout ça. Mais est-ce que Binomoko en tant que basi babia média bosala en sorte que bosala ba programme moko eko benda ba maman. Bon, bah maman, ça dépend. Moi, si ngana lobara ezraka likambu ya individualité. Parce que tant que vous en la télévision, yo mo yebi ba tuna yo. Ben, muntu akotala eloko yo eza na niveau na ye. Oyo ye alingi. En tout cas, la discussion on est aux amours passé parce que je ne vois pas maman oya comprena par exemple le français malamute avant alanda par exemple que les loyo virus Ebola et bandi aussi là na RDC et l'Obama qui pa ya Muyembe. Maman oyo azala niveau moko boye yé pona yé ani kota ka maboke. Okoke osana difficulté ya ko yebisa ke maman tika maboke landa eloko songolo. Donc biso eloko to telema to beta c'était kaka ba instruction. Moi si azala na ba ambition ya kosala makambo ya minene ya ko kende liboso to ko imposer yo teke tala programme boy mais eloko to so yebisa yo kaka ke ko tala novelas ezali culture moko bazo véhiculer na kati bazo ko lakisa comment ko la tabiete. Je crois que so total même na elateli na biso ezako ko kota makasi. C'est-à-dire ma fille na biso ko linga plus ko lata plus novelas qu'on se comporter en novelas, mais nous sommes deux cultures différentes. Là maintenant j'attire l'attention même la chef de programme na biso autozana on a RDC. Vraiment nous en tant que journaliste j'ai eu à faire mon travail de graduat sur l'étude comparative de programmation de télévision, des chaînes de télévision. Donc, programme, on est façonné comme en tout cas, j'ai eu à déduire que travail, parce que c'est une étude menée, que toutes les chaînes de la RDC, surtout à Kinshasa, nous n'avons que le même programme. Il suffit tout simplement au Kitisaka volume, aucune chaîne on écoute héros, débat politique, aucune chaîne on écoute. Donc c'est les mêmes heures, les mêmes programmes. Mais vraiment, nalingi que lelo, ngai attention na mingi ezali particulièrement na chef de la télévision, quel est le programme que vous offrez à nos téléspectateurs. Parce que mingi, pardon, si ça, tozali avec la chaîne nationale. C'est plus politique. RTNC, bon, on a ça en publicité à ma BT. Et politique, on a des ministères en ministère. Pendant qu'il y a toute une chaîne où il y a des institutions. La RTNC ne peut pas là pour véhiculer ma cambotali, ma ministère. Donc il faut, tout bon, ça va programme la viso. Patricia, parce que pour répondre à la question on a été, alors quel type de programme vous na maman, parce que on a compris que le programme où les Ghana TV est façonné à bango, mais bino européen, maman boutique à la biso, to kamara pemboka, to sana makoki, n'engue mona bino mi bali goza égoïste, mais nous toi azolinga kamamboka, azoye même pas comment est-ce que mboka ngo ezo fonctionner. Est-ce que le problème est ça, maman bango mokote, tu as un problème, mais ça média programme bazo proposer. Bon, pour nous, responsabilités à partager. Ils appellent les médias, ils appellent pas la maman pour mentalité paix. Oui, mais ils appellent la mentalité. Donc copier tellement culture à baninga et combien pas na biso on dirait et là comme moko ya biso aux hommes. Mais netina le banation c'est un programme. Netina na présenter émission moko pour les femmes, le parlement des femmes. Mais au monde peut-être que oui, balandango, mais kolanda message na rédaction feedback na réalisateur ba parti. Ya wana ngina lobate. Émission nga na sala mingi promotion ya mwasi. Ya batu ya mwasi. Mais soko landi to autant na YouTube. Oromona ke ba vie za mingi te par rapport ya bisika o batiki mutu a moitié abima mo tout ça au moins ba 1000 vies quelque chose comme ça. Mais pas nous romona makamoko bo lobela penze za ya mutu mais pour battre ba cliquer qui ba kota na ngo watala. C'est quand même un peu difficile. Mais il y a un problème na biso et la mentalité à moi si makambo ba kotisi biso. Il faut tout ça l'effort. Il y a qu'on changer, qu'on zonge la même culture. Tu veux que toute la culture n'y a surtout zonge ça ngo po ezapela na mabe na kati ya culture na biso oyo tokoyi ko longola. Mais la plupart faut tout mais quand même qu'on zonge ça non.
culture na biso et au sala quand même et au sala bien. Alors Ligue des femmes il y a Fonus et Zara on a par exemple ba maman na kati ya ba parlement debout bazoko discuter politique bazona ba matinée politique est-ce que ba répondre à capé est-ce que participation na bango engagement politique na bango yozo évaluer ndenge en tant que mokambi na bango. Oui, bah répondre d'accord. Et puis ici quand nous surtout pour Batubalanda, il faut y moko d'abord motozo kamba bango aux ala comment dirais-je aux ala exemplaires. Et oye bani yozo sala na bango. Ceux qui ba moni aux ala légère, ba omono aux maramutina te ba Rolanda yote. Alors ceux qui ba moni que maramozo la kisabango za ya mutuya au mona pe ba Rolanda. Na mona ki tout à l'heure ou na question moko pour na musala ya ba maman na pesi bino longonya en tant que ba journaliste. Moi, ma troisième fille, Alingara Moussa, et au moment où j'étais pas là, ça, en Afrique du Sud, à Sali journalisme. Tu dis ça là? Oui, pourquoi pas? On a orienté, on a repris que ça a été. Dès que il y a droit de l'enfant aussi, les amis. Donc, on a repris que ça a été, oh, ils ont ambition là. Moi, ils ont juste là orienté. Voilà, il faut faire ça, c'est fini pour moi. Mais les leurs, ils ont fait un diplôme à licence. Ils ont aussi ça, la journalisme en Afrique du Sud. Pour moi, c'est vraiment. Je suis très joyeuse. Maman. Il y a un azolo la paix en tout cas que Dieu vous bénisse vous continuez à salam malam. Alors un mot sur coronavirus et c'est côté libiso awa évidemment ka son les athlètes ya ko banga koloba yango ezate bien que ministre a sengi beaucoup plus de responsabilités peu de sérieux na façon na biso ya ko communiquer sur yango on doit le dire clairement. Alors philo réaction dans les amis parce que corona ici et continue na Kinshasa. Tokosala nini eza maladie ezali virus nana koyeba ke virus ekoti nani peut koyeba ke oza contaminé problème ezali kaka ke non kolongola kobanga epa ya population biso RDC tozaka na ndenge na biso nzamba saela makambo epa na biso makambo ebele eyaka na RDC omona kaka pas esote donc nzambe azana ndenge pe asalelaka makambo na ye na chaque mboka donc soki tokende papa lobi scientifique na religion ko sala mais comme rote mais biso je pense que nous sommes un pays ya ba chrétien belé nzambe azalaka pe na biso moi makambo mingi elekaka plus très grave na ipa mususu au monde pas na biso kutika batu bazambien raison pour laquelle au monde mutauti poto aya kutia bi ngapa na kantine na kokuta donc bazo boma bino même na ba congolais na ba Kinshasa biso bozo kuf mais nazo kamwa ke bozo tambola bozo lia bozo mela mais eli ko lobate que système ya santé ya RDC evandaka ezelaka ka fléau non biso na journalisme na sangisa ka santé parce que santé etika ngate j'ai eu à mener une étude sur la campagne de communication dans des virus, dans des maladies comme grippe H1N1. Les résultats épaississent que le système de santé de la RDC n'attaque pas avant le problème. Parce qu'il y a un domaine de communication, il faut na moment oyo, il y a une communication appropriée. Est-ce que ces gens-là, ils savent qu'il y a quand même des journalistes spécialisés en la matière? En ce moment, c'est nous qui sommes habilités à prendre cette question-là, c'est-à-dire de mener des campagnes de communication. Mais il ne faudrait pas aussi que tous les rakaka, ceux qui virus ça doit être permanent. Sous d'autres cieux, je crois que je salue M. Gilbert Kankonde Wazen Kolandanga. Na Canada, par exemple, tout le monde sait qu'on ne peut pas tousser de n'importe comment. Quand il tousse, attendez, c'est devenu une habitude. Sans vous demander la permission, alléluia, non. Ok. Tatiana, est-ce qu'on peut aussi pointer du doigt le service Nabiso à la porte, la frontière, Batuazokota, parce que nous découvrons à Komaki le 8 mars. Na mkolo ya fête na été sur le stade de mais balobi le 8 mars à Yaki. Malade ko ça détecté mardi. Et pendant ce temps, il y a commandé les arabes. Il y a un outil pour toi, il y a un outil pour toi. Il faut pas fouiller, il y a un contact.
Alors là, ça devient un problème. Est-ce que quelque part, faille aux athées dans la sécurisation même de la frontière de la eza penza makamoko ya soni ndeko Jacques Dikou congolais wa zo souffrir d'abord na nzala. Na consoli na cadre ya corona te mais pour la bonne savoir OK. Il faut le masque. Et le rosate. Congolais zo souffrir d'abord na nzala oye bisi lisusu ke o memeli coronavirus. Pona état oyo ezali responsable ndeko Jacques tant maladie moko ezali déclarer une urgence mondiale. Bokoti ya mboka tope kokota na mboka esengeli ezala conditionné par un avis à conformité sanitaire ce qui esengeli na lubabongo. Ministre ya santé azali responsable pe esengeli na ye a démissionné ponanga parce que coronavirus wana ponanga la voix de Tatiana eza cop eza awati il faut to lobelana bandeko balandi coronavirus na Kinshasa ezate comment yo ministre kolobate kotaki awa na mboka na biso le 8 mars moto wana yaya uti poto ayebiso nyonso to yebiso ki yaya uti poto ayambaki batu boni le 8 mars ezalaki mokolo basi nyonso confusion kota na moto to yebite ezali journée ya bana basi ayambaki basi boni na Kinshasa akosolaki liboso ya basi boni et atiaki poye o bozo kosa biso tongo midi pourquoi s'il vous plaît arrêtez l'institution nyonso ekomi commercialisé en tout cas ministre ya santé s'il vous plaît ponanga na bonde démissionner. Merci. Yvette Toumba, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la coronavirus? Est-ce qu'il faut considérer un COP, Nenge Tatiana Lobby? Est-ce que ça problème, il y a déficit à communication? Le salement, tu as taparaté. Et ben, déjà la Chine, nous sommes quand même à bord de c'est la monde n'a musique. C'est qu'on Nenge est et comme il y a un console à Rabo. C'est un exercice maintenant. Et puis ce que l'équipe toxique. Jacques. Là d'abord, on a aucune sonne pour nous rouler à Kambongo. Parce qu'il a évité. Hier à côté dimanche, la ndenge la outil kolanda yo. Mardi, ba détecter yango. Mais à l'école de l'aéroport ndenge. Ba bien ça na symptômes. Non, mais là comment ba yeko détecter symptômes on a parce qu'à la qui na ngoté. Hein papa Jacques. Donc na ko ba ki makambo Tatiana lobi parfois ils ont solo. Donc tout d'un coup nous payons dimanche, mardi et bon l'aéroport avant à l'écart. Ba détecter qui a monté non. L'aéroport va contrôler ba sac, ça va ceux qui poche, ceux qui ni photo, les canaux. Non, oui, parfois ça fait très mal dans notre pays. Les gens ba bien nous surtout tous on va la légère, mais on cause on va la légèreté. Parce que oh et le bata maman filo autre le bawa. Oui awa, ceux qui a solo makambo ebele ko maka awa et qui biso to santaka ngote parce que to za bana nzambe ya solo. Net likambo ebola, obule mungo bomona ki ndenge ebola sala ki rage. Combien de millions oyo ekeli pona makambo ebola wana o ena yumbi o boye kosala mate o mboka boye kosala mate parce que ebola ezali et à la fin kosala et après ebola on esala kini docteur Nkongo eko ya après non après ebola on esala kini élection esala makisi mana yango nyoto wana kaka pona tricherie koyiba kaka non il faut tout changer quand même. Moi aussi il faut tellement manamboka au pour que makambo changer. Alors Patricia comment s'y prendre finalement parce que coronavirus balobi bazako luka ko maîtriser situation pour ma communication cop na kati moi ba négligence mais dans l'entretemps batu ba koti gambela batu bazana zanda munene batu bazana zikuda bana bazana classe na éviter ce que au bana maternelle ce que nous touser taka le boko bo mwana rolemba liteke rosala pasi. Alors finalement comment s'y prendre comment est-ce que tu remibiki ça à likambo et ce côté l'émission ndeko dit na pesa exemple moko bandeko na biso à Brazzaville ozaka a na beach au kati OK Brazzaville so comme na Brazzaville eza na lave mewana et puis pour kota au moment donc makambo nyoso contrôle na bango eza makasi pour la ba virus et l'équipe beach ngobila au koti obimi tant ozoya na Kinshasa au monde même pas lave mais ba relaxa ceux qui na table moko les cas wa pour na contrôle ya virus et puis obimi OK nyoso zo les kaka na cop pour nani dans la table non je me demande c'est une bonne l'équipe c'est pas nous sommes mais en tant que journaliste et porte-parole de l'opinion publique, tous ont le droit à Koloma Makambo et c'est passé dans Boka.
Comment se fait-il malade oyo ezoleka monde mobimba na Italie kutu déjà la carte bandaku d'abord lobby na 18h ba restaurant nyos le kanga maki circulation eza soutenu na Italie. Combien de personnes ba kufa na monde? Et puis surtout on a légèreté, vous imaginez le ministre vient pour dire c'est un monsieur de 52 ans, un Belge, et à un moment non ce n'est pas un Belge, c'est un Congolais provenant de la France. Et tu as confusion, à Belge, à Français, à Congolais, alors tout le monde est perdu. Non, on est perdu, ça n'a pas de sens. Et nous, pour les déjà avant la fin à 2019 et bandit na Chine. D'abord, nous avons beaucoup de problèmes, monsieur Jacques. Nous avons l'insécurité qui prévaut. Nous avons l'Ebola qui sévit. Donc, biso moko batu baza na place baza na misalate, ba problème est tellement ébélé. Ben ni quand même pas épargner biso. Déjà tant ministre de la santé a eu moni déjà ampleur ya likambwana. Anaka sali. Sensibilisation sur Zamakasi, babandi ko kabola ba cache nez, babandi da ko expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Bon maintenant là, na micho mutango azawapi place aza yebanité. Azana mama yemo. Azana HP ce qui nini bati en quarantaine ou asimbaki nani. Donc na minute na éviter to non on dirait toujours kufaka lokwa ba sosobo. Ça ne peut pas se faire comme ça. Paris a fait que ça la vitola ta cache-nez, mais l'objet te représenter mission na cache-nez, mais ça on dit sans malamité, ça c'est un problème, celui voit et bien malamité. Tous les invités cache-nez, na mission nous la présentation, alors on verra ce que ça pourra donner. Alors tout ce qui ça, na sujet à partage, il y a ma entreprise, je crois que misala na rotana, ils a ko évolué finalement. Est-ce que ma maman peut baser na ambition? Il veut tomber. Oui, papa Jacques. Comment expliquer maman aux ambition? Car elle est la vendue boye n'a ambition, donc n'a pas tout. Donc tout le monde connaît la zaboye a une ambition. Et ils ont décidé la ambition, baye banani bakocha. Il faut mettre quelqu'un qui mérite. Donc batia en tout cas atika bachate. Donc moi je pense que na yoga qui lobby dans l'anda qui coûte la émission na yo. Ou bien que lobby bakocha et vous allez la d'abord 10 gérés par les intérimaires. Voilà, par les intérimaires, et vous allez 10, 6, BPC, FCC, et puis 4, BPC cash. Et puis, dans cash, vous évoquez qu'il y a un entre cash et INC. Bon, on a évité, hein. On a évité ceux qui vraiment, et vous allez FCC, on a évité. Ceux qui ont des tiwapi, on a FCC na cash. Moi, je pense qu'il y a toujours, chaque fois que le président de la République, il faut faire la mise. Il faut au fond la mise. Yo moko yebi peuple a tellement la confiance et pas na yo, mais ça va bien moto comme kolimbisa bango. Nazo senga na président de la République a fond la mise. Biloko wana cash FCC non. FCC pas cambié pendant 18 ans tout le monde est là malonga te. Bati que la EP chance ça la langue totale. Parce que déjà venu ba komi koloba. Oh beaucoup qui de déjà bo ça le côté. Là, il y a des choses qui Tatiana, rapidement, est-ce que les femmes, quelles sont les chances il y a maman pour gérer l'entreprise à l'issue il y a partage? Na partage wana ndeko Jacques Bikou na lingi na rejoindre moi moké maman Yvette ndenge lobi 2 ans ya pamba 2 ans moi na si ayekoli koloba papa maman oui. Coronavirus, pardon, de Jacques na eyenga penza na moto, il faut payer quelque part président de la République avant d'avoir mouké pour coronavirus fait la place au kozo ou takuna et zappé mingi. Mais n'a pas voyage. Oh, mais avant d'amuké. Ndeko Jacques, ngai vraiment ba partage oyo FCC cash o nini boye ezali kambu oyo Félix alukaki yango président Félix alukaki yango donc ndenga alukaki yango akosilisa ngo ye moko to sunga ete netinga na kosunga ete lokwa ya lukaki libala wana asisa libala wana bazwa basio balingi bazwa batia bango solo pe ba mwimba bakisa mibali ba bakisa Ndeko Jacques parce que makambo ermo ekomo pesa na kanda penza moi botala moi makambo mususu ngolo paka tambo ya otuna ya olobaki mamnyonso elega na mboka ayebi na ete bobi misela biso Mike Mukibai s'il vous plaît. Voilà, Philo finalement partage yaba entreprise est-ce que celui peut battre Bassi
basi bazaba gestionnaire malam parce que l'entreprise en une soixantaine et ça déjà presque moribonde des apps dans la santé il y a malam est-ce que ma maman bazana ba capacité wana pour gérer l'entreprise wana vraiment na ko rejoindre maman na droite na maman Kombo je maman Yvette félicitations d'abord merci parce que na likambo yo il y a partage il y a FCC cash je ne pense pas que ce soit au de liboso qu'on ne se voile pas la figure deal oyo tobi mariage oyo et comment beurre la somme indondo parce que à tout moment c'est FCC qui doit prendre la part d'Ilion soit la Monique si c'est ça ne va pas le président de la République doit renoncer bakopé ça yo 10 ministères bokaboliango 4 c'est le même système qui va continuer et les gens bako fingande Félix yé moko alingi ba finga kaye ngana zamuta de pes na koyoka sonité ce que l'eau que ça dit compliqué biso en tout cas faut le solution parce que c'est le même système qui a échoué pendant 18 ans parce que la part du lion ce qu'on lingini population ça n'est pas maboko bango bakoya teke pobo basala musala batu bakumisa Tshisekedi bakoya ko sala justement pour bazindisa yo pour batu balobake bango il faut bazonga est-ce que éviter que mikolo bazoba ke sala ozonga bakomo yembela nzembuke sala ozonga c'est ça le congolais on est dans le baboye na partage wana basi capable bazali ko contre l'institution to sengi d'abord réaménagement il y a partage wana toza d'accord te na yango ya FCC azwaka toujours rebelle et puis tant bozotika mwa ndamba parti wana banani yango bakota na ba institution basi basa incapable et loko na photo longwa yango tozoloba awa mutu atanga malamu te ayebi makambo na bien te botiene sika osa msala ndengeni botiene la personne qu'il faut à la place qu'il faut il y a des femmes qui méritent aujourd'hui d'être élevées faites ça voilà partage à l'entreprise Patricia non bon pour la partage il y a entreprise na koloba te ke batia basi to batia mibali parce que wana ezo jouer loko zo jouer les compétences pour ça to lobi ke batia ka basi on risque batia basi nyoso ba rotiaka po balakisa ke le droit de la femme est respecté pour na batia bato baza compétent. Ok. Totalement rapidement message. Jonathan Bakelini a le coronavirus. Il faut conseiller la population comment se protéger grâce à votre mission. Vous mettez des sujets qui n'ont rien à voir avec la population, mais ça concerne la population. Le coronavirus. Certes, la journée du 8 mars est la journée de la femme, mais on ne peut pas demeurer sur ces mois tout autour de la femme, car il y a des sujets plus intéressants que ça, il faut évoluer. Moi, si je me connais à freiner développement naïe, à cultiver. Merci beaucoup pour la sélection, mais il fallait que vous aligniez aussi Maman Chantal de la Mouka. Pourquoi pas inviter un jour le peuple inconnu, même 3 ou 4, pour donner ses opinions concernant la politique de l'heure. Merci au président de la République, Fatih Éternel Béton, pour la liberté d'expression. Et des médias, bien que beaucoup à cause des tendances politiques commencent à s'en abuser, courage à nos femmes des médias. Je conseille les femmes de médias qu'elles parlent souvent la vérité sur les médias parce que éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Voilà, je crois que tu as comme une souka maïvetonno batsani. Oui, la bakisa sur ma cambo partage, il y a entreprise. Et puis nous avons des entreprises, parfois, on a 18 ans d'entreprise, mon papa. Papa Jacques, il y a solo kaka yé mutu atanga yé mutu amesana non on est comme bacopt donc toza na besoin baope basi basala ba 18 ans balongwa batikela pe biso baope to kene to diriger parce que biso tout otanga il est très athée. Donc babiloko wana ya mutu asali na société pendant 18 ans des points alaka wana ti donc il y a un génie non biloko wana c'est là tumba to komi na suka mais c'est comme moyen pesa mambo des athées tout vraiment to fait Bonjour, merci pour l'information à coronavirus. Papa Sikoto Salamini à Moutouana pour amener l'Ibiso Liwa Namboka. Tout la Maboka l'État. Bonjour, pour la minute, Bazoua Moutouana. Non, ça c'est fort. Bonjour, tous les amis sont maman à Fonus. L'élection est en gros aussi la Mboulani n'est pas hier avant d'Agana président Yassine Sapo, Seni Koutou.
esi ekufakala seni ekufite ezali ndeko Jacques bandeko na biso ya bajournaliste ya basi basali soni mingi na musala wana baza vraiment trop passive na makambo nyonso babongisa comportement na bango ndeko bajournaliste ebele ya basi babalaka te mpo na nini cause eza po azala na liberté totale bapesa ye mituka mbongo yango baza koselese na badebauche eza bien te ndeko Jacques yebisa bamama journaliste babalaka pe baboya kobala mpona nini bapesa exemple ya malamu na bakartier tina misala na bango. Bonjour, félicitations à nos mamans au plateau, particulièrement à maman Philo pour ses idées et noble papa Jacques tosala nini pour la protection ya coronavirus baga ezali déjà partout bazo teka. Ça, je ne sais pas. Je crois que ma recommandation, ministre a fait ça qui, ma stratégie, il faut qu'on soit, l'Ikamambote, l'Ikambakotoussé, le soupe la maboko, et ça parmi ma stratégie, et c'est une guérison tout ça là. Mais en tout cas, tous au sérieux, 21h30 pour la rediffusion, lobby, et ça, numéro, Moussoussou, Jules Boulembi pourra céder son fauteuil au nom de alternance féminine.